abonnez-vous massivement sur Congo Winner TV. Voilà, merci beaucoup d'avoir choisi Congo Winner Télévision, le partenaire officiel de Bino, Balanza Biso, sur le PCB, vraiment partout aux amis Biso, aux Zui Biso, na Congo Winner Télévision. Kaka na idéologie et émission à chacun son tour avec Béni Diabanga la noblesse de l'œuvre vraiment Tomeki Lisusuko ça la tour et pas il y a le roi Lofoal il s'appelle Godé Lofombo Balobi Lofombo basse tonito solana vraiment ma concerné actualité musicale il y a Mboka na biso déjà tout est que le 29 à koleka na concert il y a fallu Ipupa na stade de Martyr encore. C'est le héritier Watana BYP a lancé un concert, un défi quoi. Quand la mine était awa, déjà retour il y a un pays fait rigola, bagola dans soit posé là. Et puis tout ça sur le matin il y a papa vers qui c'est comme on a tika qui sont vraiment Mikole qui est belé. Il y a soit on a tout comme Kakosolango na Godé Lofombo, les grands bassistes Yambo Kanabiso. Naza déjà na si c'est beau cadre ndeka vous avez remarqué na kati émission na biso à chaque quel son tour na kati ya Congo Winner Télévision merci na Adida Lumumba l'homme à la taille S merci à CKL derrière la caméra merci à madame Sarah Kapuchi la Cléopâtre la DG il y a Congo Winner Télévision papa Godé Mbote Béni Diabanga la noblesse Mbote papa comment vous allez kitoko moi kala nzamba robatela nzamba robatela toujours asenga kozwa osusu na kati ya numéro ya biso ya sika eza pe semonanga mpona minute oyo bao balinganga koyoka binfo ya bien bazosepela de na bandako. Donc merci beaucoup sinon vie privée ndenge nini vie professionnelle makambo ezokende malamu vie privée calme nzambe apesi kimia donc posé vie professionnelle comme d'hab ngam naza pena au four au moulin na Congo donc musique so do tourner so toza 5 naza parmi ba biso batengi ote c'est un péché et un péché même yo vandi bonanganda vandi bozoyoka olobeyoki nga te se kolamuka ite so nozo vivre na Congo oyoka mi ange mi démon ya héritier nga na beti oyoka bakobetelo qui est derrière ya fere naza na kati oyoka ba IGF ba wazeko ngam na beti oyoka ya karma pa ngam na beti do so oyoki nga te olamukaki awa te se koza na mboka mo bien na Tchad bien à Centrafrique. Parce que nous avons ignoré quand on a sens à Koboya parce qu'il y a des gens qui ignorent. Si même nous ignoré, ils sont normal. Au pexéné, Adam Mutumo animé dans un mauvais esprit. Adam Mutumo, Bamsou pour moi, a instruité. Pour moi, nous avons un peu classé à ma belle. Donc, Babylon, on a tué Sangana Nakati, soit à instruité ou bien éducation ma belle, ou bien à un méchant. Mutumo pas instruit, bien éduqué, madame méchant. Merci beaucoup, Kasi Papa Godé Lofombo, en tant que doyen. Vous avez vraiment vendu ça, son, tonalité, nous sur la musique. Donc, il y a un concert, il a fallu pour le 29. Donc, samedi passé, le 29 octobre, tu habites pas na yo, moi évaluation mon pied que ça par rapport à concert wana. Bon, jusque là on a vu école ma bête ba tu ba sepeli, ba yoki banzembu à communier entre un public tout. Il y a blague. Maintenant, on a félicitations. On a félicité. Félicité. Et là, on a dit ça dans mes salons. Donc, la félicitation, nous sommes au Congo de gagner. La musique au Congo, encore une fois, et ça lui preuve et communier bien à la population congolaise. Donc, c'est que la population a toujours besoin de musique, a besoin de musique. Donc, on a plaisir. Berrer zaki nini oyo peut-être ba collègue ne mfa ko bongisa atoki Alexis Watana biazo ya kaka na un seul défi ya kobeta peste de Martyr oyo fali asalite loko ni recette ko sala bon na musique za kwa balete omoni balé so bo beta faut chabie kota na poto musique bacha na poto donc ezaka vision na yo ndongo kolingela osala plus que muninga mais po bandima yo ezaka lito ya moto na volonté ya moto. Donc musique bien dans on va balete. Balene za bina bo beta. Bigu na ekoti. So ekoti te boke match ni. Mais musique yo ko beta no danser. Ya beti mabe mais batu ba ku musique comme beti mabe. Vous comprenez? Donc wana kutu il y a pas débat. Félicitations sur Alinga beta Martyr a surpassé et le moninga na sali mabeza. Mabeza te.
nga namona mabe bato baboyaka moto azolinga asurpasse moninga bino boboya wana nde mabe wana kolancer défi wana d'après bino bamikolo eza faiblesse te soit eza défaut te pourquoi kolingaka kosala plus ke moninga na place koloba nazosala eloko nasepelisa peut-être bamenomane na ngai mpe balingaka misiki na ngai bon eza omoni biso na vie artistique baartiste ebele totravaillera olinga oleka moninga na motema na yo nasala eloko oyo eleka ya ye so toza mpe na bulu wana te mabe omata te okotikala stationne mpo moninga mati yo mpo ozolinga mpe omatela ye te mabe ezalaka nde soki ozoya mpo okase moninga mais oyo babengaka concurrence moko loyale ozoya mpo osurpasse ta mosusu na son ta mosusu na lumière ta mosusu na chorégraphie orchestration eya mabe te wana eya mabe te mabe kaka nde soki ozoya mpo oboma bokende kuna te oya kokoka te pourquoi oza nzambe te ntango moninga azoya asala eloko moko ezalaka likolo oui il faut toappuye mais en tant que icône osimba guitare donc oyebi vraiment bapoint fort na bapoint faible ya guitare lelo vraiment babike non batelemisa banduleman oyo soit bacréa babetebete na baorchestre bomarke mwa point lokolobaki obeta mwa concert moko en plein air monene so botya libaya papa kote ofamoza okoza mpe au point vraiment po bato bazelaka yango mingi public no bazelaka yango alalireserve trop kote na blague te nga meme na obela botyangaka kiti moko bien bopose basa osepela ezalaka mpena na don omoni bamisu babeta miziki ya koforce babeta miziki ya koforce na vie bazali bango wana bazalaka so azokola miziki mpe ezokima ye mpo asali miziki na effort personnel biso baoyo eza mpena ya makila ya mikuwa donc même sikoyo soki oye na basa osepela oyebi jour mosusu na oleka kaka na makadamo namoni vie nanga mo mofido sankweno sportif akala vers ba 7 heures du matin otombola mutu akomi tino tera po ya koyiba ebende mo na garage en tout cas donc asala sport na ndenge bien eza ya koforce te lelo akomi na pere blague te soki opusani pembeni okozwa plan omona omati ndenge mona biso na miziki donc bamission omonaka ko mokolo azokoka te abana koforce musicien tomona ye bamiriam makeba akufi na voi na ye ayaki awa oyebi ke miriam makeba avant ke nokufa awutaki awa biso tu tomonaki ye na grand hôtel ndenge aprestaki voilà bamusicien soki omoni motu moko ko mokolo akoka te azalaka musicien te soit mbongo na ye bietu bamasa bapuyaka ye yango akomaka musicien biso baoyo nayebi biso oyo diamana komeka te soki oye na basa okosepela sepela makasi eloko nini vraimen esalaka force na yo na kati ya guitare basse wana mpo kolandela oyo ndenge okende okola na yango nayebi te bon premièrement eza nzambe premièrement eza nzambe motu normalement fozala na relation bien yo na nzambe premièrement mpo tout tosalaka awa nzambe nini apesaka biso bainspiration nzambe mpo umela ata na mokili oyo nzambe donc yango wana soki oza en contact na nzambe na ndenge bien nzambe mpe abano bakisela yo bainspiration abano bakisela yo ata mikolo akovivre ata pema oyo toopema ya bien mpo nzambe kamta apesaka luka kozalaka bien na communion na nzambe kozala bien na nzambe eza nini premièrement faut croire na jésus croire na jésus kokroire na jésus leo na oteya yango bopesaka mwa quelques minutes kokroire na jésus eza eloko moto ndima kaka ke jésus wana botama na bethlem ye moto akrea mokili soko boyi noyeba kokroire yano na nzambe te okomprendre bapaster bateyaka na bango ebele mena bakoma na point oyo te yango na profite lelo na évangéliser moke soko boyaka no ke jésus moto akrea mokili oyo se kokroire yano na nzambe nzambe oto jésus po jésus aza mwana nzambe donc problème yango yango wana sikoyo ngai nazoyebisa bino lelo jésus wana oyo abotama na nzoto na biso ye sikoyo moto akrea te me ntango amona eke mutu atengami mutu mpasi wana esali ye soki explike bato baoyoka te fo aya mpenza nchere ya noce yango ayaka nchere ya noce tokopie ye donc mutu to akokopie ye ozala kitoko makasi ndenge yo osalaka ngai nasalaka bongo natalaka kopi soko trouble ngai navai nanga kimia mais papa gode bavie baokende vraiment oyo bavie oyo ozalaki lokola
mwana epa na bango bande kopesa goût na mondo ya musique baokende lelo mpe hyperkis susu akei nayebi te bao tozotika bao bozotikala na bavie no bazotikala wana baémerge vraiment na point nul parce que moi déséquilibre mpe ekotaki malgré baage bani mais lelo baza na bapays mosusu tozomonaka bazali toujours kose produire membre ebele mais na mboka biso tomika mwa nzoto bakona okoti ndako kutu nayebi te par rapport à liwa ya hyperkis bon biso omoni liwa oyo esalinga mpasi mpo biso ozalaki bajeune oyo via banaye koencadre badernier jeune oyo via bana kozala na bango parmi bango mwanaki na kati liwa na ye eza mpasi trop ofale pas na moment oyo vie wana asali trop na mboka na biso alors moto akosala ndeti ye ti sikoyo nanu naza te makambo ye asali etant musicien asali banzembo erenier étant musicien asali baorchestre afuli bato aye comme entrepreneur asali basociété asali baorchestre ebima bon musique na biso lelo soki ebimi boye ti l'Afrique c'est grâce na ye fallait fia azala na biso nano nde tomona na bapays mosusu ba 90 ans ba 98 ans tokokende otala ye batie na place malheureusement abundisamaki trop viana abundisami trop lelo mpenza na oloba ngo akufi mpo abundisamaki trop talaka imiko ebebaka mpona babundisa ye imiko ebeba bato ti oyo ye asalaka lobi bakoma ebenemi na ye lelo bakowangana boya kolela boya koloba maloba ebele mais bosali ye mabe trop to change nde moto soki ayede oyo na vie ata azalaki mabe ata asalaki oyo mabe bosana mais lelo viana bamenaki ye vidi viana atikalaki na imiko mpo kaka azalaki moto ya lolendo aosala tu imiko ebeba te azosala tu pardon tout nyonso wana eaffaiblir ye ake na liwa mais nzambe kaka aza monene ayamba molimo na ye parcours ya carrière musicale na ozaki mpe temps yobetela ata nzembo moko nga nakenda meme na nzembo na nga namemi studio na nga na biro na ye ye abeteli ngai oui wana mpenza azalaki vie na nga so lelo nakoma associé na sokoda so nakoma actionnaire surtout opportunité ye moto alinga esala bino bamusicien bakenda na sokoda mpo nakendaki nakoma associé baboya na sokoda et ye moto apesa de tout son poids na conseil d'administration na bango alakisi bango noir sur blanc asanksi na bacouleur adui na globe terrestre mobaye nango mpo kaka nakoma associé tous les bato wana bapere wana bavandi lofumbu bakokoma société alakisi bango ye okende oza boye lofumbu aleki yo de a z abano explike bango ye oza administrateur sikoyo eloko nini tozanga ye ayawa aza artiste aza un grand basiste en Afrique awa na mboka asali bapreve aza na badiske asala sikoyo nini okoboyela ye motema mabe e nzambe asalaki ye azalaki nano présent à l'époque il a pesé de tout son poids yango lelo nakoma administrateur naloba administrateur associé namoni ke akomanke papa Lofombo déjà paix à son âme le vieux Verkis merci beaucoup nande bolandaki biso na kati ya chacun son tour na kati ya annonce tokopie ye donc mutu to akokopie ye ozala kitoko makasi ndenge yo osalaka nga nasalaka bongo natalaka kopi soko trouble ngai navai nanga kimia mais papa Godé bavie baokende vraiment o bavie oyo ozalaki lokola mwana epa na bango bande kopesa goût na mondo ya musique baokende lelo mpe hyperkis susu akei nayebi te bao bozotikala na bavie no bazotikala wana baémerge vraiment na point nul parce que moi déséquilibre mpe ekotaki malgré baage bani mais lelo baza na bapays mosusu tozomonaka bazali toujours kose produire membre ebele mais na mboka biso tomika mwa nzoto bakona okoti ndako kutu nayebi te par rapport à liwa ya hyperkis bon biso omoni liwa oyo esalinga mpasi mpo biso ozalaki bajeune oyo via banaye koencadre badernier jeune oyo via bana kozala na bango parmi bango mwanaki na kati liwa na ye eza mpasi trop ofale pas na moment oyo vie wana asali trop na mboka na biso alors moto akosala ndeti ye ti sikoyo nanu naza te makambo ye asali étant musicien asali banzembo erenier étant musicien asali baorchestre afuli bato aye comme entrepreneur asali basociété asali baorchestre ebima
bon musique absolue le soki bimi boy ti l'Afrique c'est grâce na ye fallait fiaza na biso na de to mona na ba pays mususu ba 90 ans ba 98 ans to que nous tala e ba tche na place malheureusement abundisa magitro viana abundisa mitro lelo pena na lobango kufi po abundisa magitro abundisa mitro talaka imiko ebebaka mpona babundisa ye imiko ebeba bato ti oyo ye asalaka lobi bakoma benemi na ye lelo bakowangana boya kolela boya koloba maloba ebele me bosali ye mabe tro to change nde moto soki ayede oyo na vie ata azalaki mabe ata asalaki oyo mabe bosana me lelo vie wana bamenaki ye vidi vie wana atikalaki na imiko mpo kaka azalaki moto alolendo aosala tu imiko ebeba te atosala tu pardon tu nyonso wana eaffaiblir ye ake na liwa me nzambe kaka aza monene ayamba molimo na ye parcours ya carrière musicale na ozaki mpe temps yobetela ata nzembo moko nga nakenda meme na nzembo na nga namemi studio na nga na biro na ye ye abeteli ngai oui wana mpenza azalaki vie na nga so lelo nakoma associé na Sokoda so nakoma actionnaire surtout opportunité ye moto alinga esala bino bamusicien bakenda na Sokoda po nakendaki nakoma associé baboya na Sokoda et ye moto apesa de tout son poids na conseil d'administration na bango alaxi bango noir sur blanc asanksi na bacouleur adui na globe terrestre mobaye nango mpo kaka nakoma associé tous les bato wana bapere wana bavandi lofombo bakokoma société alaxi bango yo kuna oza boye lofombo aleki yo de a z abano explike bango yo oza administrateur sikoyo eloko nini tozanga ye ayawa aza artiste aza un grand basiste en Afrique awa na mboka asali bapreve aza na badiske asala sikoyo nini okoboyela ye motema mabe e nzambe asalaki ye azalaki nano présent à l'époque il a pesé de tout son poids yango nga lelo nakoma administrateur naloba administrateur associé namoni ke akomanke papa Lofombo déjà paix à son âme levé vers Kiss. Merci beaucoup nane bolandaki biso na kati ya chacun son tour na kati ya voilà merci beaucoup papa Lofombo merci na balandina so ya Congo bina président merci à madame Sarah Kanguji merci à Adida Lumumba l'homme à la taille S merci à Azura merci na bino bonso tolinga bino mingi déjà botikala malamu nzambe abatela kabino toujours au revoir. L'humiliation que j'ai tolérée, cela n'a pas suffi. Papa Simba Siko, Yamana Moukoumen. Abonnez-vous massivement sur Congo Winner TV.